Salut, bonjour, bonsoir, ça dépend. Il y a RO émission Nabiso. Écoutez les bisous la famille. Vraiment, bienvenue sur notre chaîne. Balobi Family Bota, Family Bota TV. Et babi bébé fika aïe vraiment aïe na kacha masolo. Vraiment to peux faire ka chance, to peux faire chance. Et chaîne absolue vraiment fika, chaîne absolue et yeli biso biloko kitoko ba nouveauté. Voilà la famille. Vraiment bande kolanga to s'abonner belé, to s'abonner, to partager vidéo, to commenter et ko sala biso vraiment elengi. Donc chaîne bina fika babi chaîne absolue na kombo ya Family Bota et vraiment pour na masolo, babi masolo ya Family Bota. Balobi pour na ba film ya belle vie la patrona et tout ça vraiment pour na kosala ba promotion ba film na biso na chaîne na biso oyo to ebi ndenge belle vie kandi azo travailler bande kolanga. Alors travail na ko kende inaperçu hein. Et vraiment yango chaîne na biso Family Bota et ye kaka pona ba analyse ya ba film na biso te ba ko vraiment ko pesa ba film na biso ba valeur te ba ko lobela ba film na biso esika nini oyo to mona ki malamu te na film to esika nini marché kité pour que ekomela ye moko Poutine ozomona et la meilleure façon ya ko soutenir notre artiste balobi Poutine Belvi kandi la patrona vraiment to ye wana kaka pona ye et plus particulièrement on a ba comédien na biso oyo bazalaka pona ko soutenir Belvi kandi la patrona. J'espère que to yebi ba o nyoso baza pene ya artiste na biso Belvi kandi la patrona mama na biso mama ya Family Bota. Donc to za wana vraiment pona ko soutenir bango nyonso wana ba oyo tolobi bien ba oyo ba soutenaka mama na biso Belvi kandi nde yango wana nde biso na chaîne o tokolobela parce que chaîne o eza chaîne moko ya Belvi TV hein et babi chaîne o vraiment eza na pona ko sala maman na biso akende liboso ba film eye bana ba film panzana to sala ka ba discussion ya ba film na biso pourquoi pas pe kolobela malamu ya ba artiste na biso o baza pembeni ya Belvi kandi la patrona. Voilà bande kolanga lelo to ene eloko moko kaka ya mukie balobi pièce contre pièce to ko tshela mo mama Teresia ayoka oya zoloba lelo na oya lobaki avant donc na kotiela bino bolanda nanu et puis to koya to kosala analyse babi mikolo to aka na système ya boy Tant que aleki na ngai ndeko na ngai mpangi na ngai ya makila biso balu bato benga ngo machi ya momenu abimisi eloko na yebo machi ya momenu ça veut dire na bwaka ka nyoso tuté moi makila ezaka na minu soko bwaki makila oya minu voilà na mila ndambu donc bezeza lokona na omela ndambu na ye mais ya ye na omela nyonso parce que c'est loko na nga tant na zoe pas ndeko na nga moko na yebi ndeni na ko se comporter pas ndeko na nga et en plus tant zoe pas mutu mususu en tout cas coup de chapeau ba bravo et belé de l'avant quoi akende liboso ndenge bandi boye suka na nzela te po nga moko déjà ndena boye na groupe la faveur déjà ba financer nga déjà na Belvi TV film pe kala mingi te bo na na Belvi. Voilà la famille kakande na ebisi bino tolobi mikolo to na système ya pièce contre pièce hein et mikolo vraiment photo banda ko bimisa makambu nyonso ya kala oyo ebombama o batu baloba lelo bakomi ko wangana donc il faut to bimisa yango mama Teresia alobi tellement ebele pour la Belvi eloko nini o Belvi asalela ye eloko nini o ya zwa na part à Belvi au contraire Belvi azwa ya ye. Voilà la famille toujours pour analyser ka sur maloba ya mama Teresia et oh ba vidéo eza vraiment ébélé boyebi ton tolobaka tout le monde et Family Bota tolobaka ya solo tokosaka te tout le monde vraiment et Family Bota parce que batu nyonso ba uta kuna batu nyonso bazwa quelque chose et pas Belvi ozomona mama Teresia lelo toyoki yo ndenge olobaki ndenge okumisa ki wana eze bandeli ya chaîne na biso ebandaki et bande la chaîne na biso ntango ebandaki oyo tozoyoka lelo mama Teresia ndenge ozoloba elaki ebande la chaîne na biso ndenge ozopesa ba valeur olobi kutu Belvi TV ezoproduire yo na film no asika eza maloba na yo mama dans la minute toza na besoin kaka ya baboye dans la minute eza vraiment que oye koloba biso tobimisi ba vidéo na minute toza suba jeter parce que trop c'est trop tomeli mingi tobombi mingi tolingi kimia mais bino c'est comme si na ngambu na bino bwana besoin kimia te bolingi ka to kenango boye eza ba distraction bo sala bino bozala bon so na moment o boya na ba film na on te lokwa bochaka ba film er nyonso te ceux qui boza na film te bo luka bo créer batu bezi moko boye na YouTube bo créer lo mo boye ezo baton na batu bazo ki se distraire bino kwa boya na film te aller bo se distraire na bino kaka kuna pe bozo préparer film to ebi da ba je wana to comprendre bino so boza banane
Heureusement, la famille Libota peut déjà te comprendre. Donc, pour vous distraire, biso, to kokakota la ba film na biso te. Nana ngwa habite ke Belgia zo frappe, Belgia frappaka. Toza na ba stock ba film eza déjà wana. Donc, pour boye kokokana belle vie eza lelo ti to lobiti. Toza vraiment ba, toza vraiment conscience pendi ça la maman Thérèse. Conscience vraiment et ça là. Ozomona. Ba parole ezali, ba vidéo ezali, biloko ezali. Tant toya ka koloba na télévision toye barake na kala na lobaka nini, na salaka nini. Parce que mission tant au salaka ango autant ba neko poser ba question pas Jimmy moi na lemba tongo, ozalaki oyebi. Donc tant boya ka na télévision boye baka nini bozo ya parce que nde boya ma baby so peut to ya to préparer. Dans la minute comme na ka système ya bongo boye ko loba malobe belebele nga na sala boete ya sala to du ka vidéo to tche. Tozwi ka ba vidéo to tche ya ngwana des preuves. Li kampuni ko bundisa belle vie. Et ça jalousie to nini mama Thérèse. Wana eza jalousie parce que bino ba belle vie ba yesima te me ba ko bobanda ba théâtre. Bino ba mikolo ba théâtre bozwi point position wana te o belle vie azwi. Bozwi position wana te kasi yo pozwa mbongo ya kinga kati. Yo pozwa mbongo pa mama Olive, nana zwa mbongo pa mama Olive te. Tout le monde azwa mbongo pa mama Olive. Sko belle vie tellement aza mayele tellement timba za mwana mayele. Donc belle vie aza mayele aleki bino na mayele. Vous comprendre? Tellement kaza mayele yango aza oyo aza lelo. Mbongo bakokabola bino mbongo bapesi bino mbongo. Et dépendre na muto aza mayele oakoki ko balusa yango. Abalusa mbongo na ye. Lelo ndenga balusa mbongo na ye wana oakomi kosala lelo eza ya ye. Eza ya mutu te. Pourquoi bondo kokota leki jalousie bongo? Bino pe bozeki mbongo epa mama Olive bino nyonso wana bozwa mbongo bokenda kuna bozwa mbongo. Mbongo na bino so bosala eloko moko te lelo. Bozo vivre kaka na ba sentiment na bani. Et dépendre na bino, et dépendre na biso te. Et dépendre ka na bino. Et dépendre ka na bino. Bevia calculer bino te. Bevia zaki motema malamu na bandi kuna théâtre. Bevia bandi ko ganja bandi ko sala sali chaîne na ye. Bevia bato na so bazaka pene na Bevia alingaka ba kende liboso. Bevia za égoïste te. Bevia za hypocrite te. Muta za hypocrite alobate parce que bino se de bozana bebi ke Bevia alobaka. Bevia si ça ne va pas alobaka. Alors hypocrite azala bongo te. Hypocrite aza muto amoni eloko azobomba kati mais belle vie nde bozalaka ne wana bino so boyebi ke belle vie soki eza bongo ta koloba toyoka yango bato so balobaka na ba tournage ya lingaka musala na ye tant muto alinga musala na ye ya lingaka bajete na musala na ye pour dire que boyebi belle vie très bien soki ozosala musala na tournage en tout cas soki alobi bosala boye bosala balinga ba distraction te boyebi ye mais na vie sociale avandaka très bien aza hypocrite te hypocrite na bino bolatisi aza nango te bino nde boza ba hypocrite. Boza ba hypocrite parce que muto a pesi bino pas. Muto azolinga bino boza malamu bande kone baza la bien bande kone so ba s'épanouir mais bino ne boza contre ye. Eza élévation ya belle vie, eza temps ya belle vie. Eza temps ya belle vie. Nana ngwa ebite ke SB ndenge ezaka nezaka ya sila ye moko te. SB ndenge eza wana eza chaîne moko bato basangani wana. Y compris emosi na kati ba chasse ko sila ba bimisa liboso. Nana yebi yango te. Tout le monde to yebi yango. Bolinka ba secret bimaka to bimisa ba secret. Bolinga to bisa ba secret ba chaîne des piliers wana mais ça ba partenaire o baza na kata chaîne wana SB mais Belleville ndenga za wana chaîne wana ya Belleville TV za ye moko candidat ya ye moko et là ni jalousie kaka nde bo sala otoni jalousie kaka tonde non jalousie na mieux comme mabe jalousie na mieux comme mal placé la famille jalousie na mieux comme mal placé botika bela à vivre botika ye Mama Thérèse bien le monde de théâtre boza la monde moka mabe nana ngwa yebite nana ngwa yebite monde théâtre ndenge zabongo e marchana kindumba nana ngwa yebite nana ngwa bimana mobala muninga te nani y compris yo moko pour le loba ndoko cha au pointer belle vie doigt au pointer d'ondre yo sala yango ti babi avolongo la potita liso muninga bandana kolongola ya yo yo moko sali yango bino so sali yango mutu tout na monde de théâtre na bo sali yango bo bimile mibala batu bo bimile ba homme marié ba homme o bazana ba poto a ba homme marié bazana basi na ba tiki na bandako me bakepe kuna na kin bazeli bino pe ndako bo sala yango bino nyonso bo sala yango leo nde pona belle boko ko pointer du doigt non mais boza mitema mabe
boa mitema mabe. En tout cas faut boye bango biso ne tobe to linga keka bo biso to linga musala nde ya belle vie. Ya vie privée na etali biso te. Toi na besoin vie privée na été. Toi na besoin musala o belle vie azo salela biso. A opesa ba conseil, ba film les éducatif, ba film à belle vie, nga particulièrement la zone makambe be na film à belle vie. Donc, yango la ne o préoccupa kangai. Les restes, ça me concerne pas. Les restes à vie privée, ça me concerne pas parce que tout le monde a la vie privée na yepé à ma bé. Mouto a malamu azati. Tout le monde a la passé na ye, ba passé pe à ma bé. Autant que tu kolobela ti. Eh, ezaka belle vie te. Nga na ko pointer belle vie. Dobo nga na za mo centre. Nga de na za bo na za sainte. To nga na za na sala lisumu te. Non. Pourquoi on pointer du doigt? On pointer du doigt, nous avons besoin de juger, mais bisou. Oh, c'est primordial pour la bisou, c'est mon sala au belge à sala. Mon sala au sala. Façon d'être naïe, façon à considérer bande konaïe, façon d'ingarabatou ba évoluer. Yangwana déjà primordial pour la bisou. Mon thème à bobo toi zanango, yangwana nde oh tout c'est la canango pas belle vie. Mais les restes de la vie privée naïe, ça ne concerne pas. Ça ne concerne pas. Mouto azoko sunga ba orphelin. Mouto azana souci bandeko na ye. Mouto azana peut-être bandeko na ba évoluer lokola ye. Bino, so bodaki na place ya belle vie benga bo sala ngote. Bo sala batu na ba chaîne bino na ni na bo sala ko bo promouvoir mouto pa kende liboso bo sala ngote. Mais belle vie bato belle ba jouer na chaîne ne bazana ba chaîne pi. Akanga mouto te. Akanga mouto tika mouto so s'épanouir mouto ça la bien. C'est ça être une bonne leader, azaka leader à malamu. Biso to kangamana belle vie kana ba œuvre na yazo sala. Et non na makambo o eza makambo ne ba vie privée na ye. Vie privée bien belle vie tali biso te donc bino de bo sala makambo bo sala wana. Ti boya ka koloba wana, ti boya ko to bimisi bo to sali bo etali biso te to zakunati. Biso essentiel ka belle vie to boya yete to linge kaka na hypocrisie na ye na mutema mabe na ye na ki lesbienne na ye na nyonso o bo pesi ba forme nyonso bo pesi en tout cas biso famille bota to zui yango to ndimie kaka bongo kaka ndenge azali voilà la famille na lingi bino mingi vraiment na kotika bino pour que tu se retrouves dans la prochaine vidéo. Vraiment, la singi na bino, beau s'abonner. Balobi, chaîne na bino moukiye, vraiment, famille bota plaisir. Balobi, famille bota TV. Au koti kaka, au s'abonner, au like, au partager surtout. Et que ça la biso bien, au cliquer na cloche de notification. Pour qu'à chaque fois, ce qui vidéo na biso est koti vraiment, aux anarité, aux angomba la mort, il parle de kolobila. Vraiment, ba film na biso la famille. Si vraiment, tu l'ingaka belle vie, tokota na chaîne na biso to s'abonner to zala wana pour ko partager ko sala ba partage ya ba film na biso to panza yango pour que to zala visibilité encore ya makasi ya plus total sabatu qui est belle vie. Voilà la famille na lingi bino tellement mingi na lingi bino vraiment ya trop vraiment et ko sala nga plaisir so to s'abonner et belé to partager to commenter vidéo oyo et ko sala biso esengo makasi. Donc na tiki bino vraiment voilà na pesi moko belle vie kanzila patron na bisika zwami na pesi ba gros bisous na ye pe na famille bota mobimba partout où bozali ba mbote na bino to continuer toujours à soutenir Poutine. Voilà na tiki bino et on se retrouve à la prochaine vidéo.